Oza na raja ba ex mokolo mobali mama si. Mama si ba bala ina mbongo. Et puis les libala ya arrangement te. Libala oyo famille ba yebi, l'état ba yebi. Tango mama si alataka alliance na ye, alata amona lokumu. Yo kantiti kofinda sombeli sindi ndaku na mof na nini na la défense. Eza na volonté à profiter que non alobi na sindi abi bonga na sombeli na la défense te atuna kiye. Alobi yo lingi na sombela yo ndaku wapi na France. Mama sinta sali choix na ye. Aibi comme la défense est à côté et ça la sécurité à makasi, est à côté à luxe, est à côté où est à cher. Kofi abimisi 4 millions. Pia 4 millions d'asominda kwana. Immeuble wana o Kofi asomili mama si na la défense asomili on a 4 millions. Boya na ba argument. Boya na ba guerre personnelle te. Tala nani petit na biso na o atalaga na nini na ala na allemand na petit ngo nani comment les ala nani Kimberly. Na tala kiye. Na tala yi Kimberly, il a bien parlé. Raisonnement des ala kaboye, ba raisonner ba réfléchir ça kaboye. Kimberly, bravo à toi. Appartement ou immeuble, je sais bien faire la part des choses. Assomi immeuble. Qu'on fait un immeuble dans la défense ou era yebi mambo na sola. Era mona ki immeuble a ngam na lexa ka on era nabita immeuble a kofi yango. Era kuta zo kamwa. Era tana vidéo nango. Bato ba sola na era batuna ye. Depuis nous avons quand non Kofi voit son immeuble na poto et ça difficile pour naï. Mais Kofi angina kala envoie ma kala. Et c'est le cas pamba pour na Kofi. Déjà le go pamba pour na Kofi. Voiture na Kofi son mélange Kofi bimsi 20 000, abimsa la poche 20 000. Pia a pe sa mon na misu manga 20 000. Pia va son mélange mutuka. Wana mama mike immeuble a Kofi e raza nango ngana nango nana ba photo nango tala raisonnement oyo Kimberly wana asalaki analyse bravo c'est comme ça que les Congolais faut ba réfléchir ça toujours na to kotsa zizani na makambo pour la jalousie mal placée. Ce que j'ai dit, c'est que tabala et Kofi ngo beta maboko. Mobali non sur la vie naie, peut-être net biso boito ba adulte, ba ex ba sanité. Net na la vie nangai, na kosi même pas 4 ex na vie nanga. Na ta na 4 ex te. Pour na nini pour na yebi ko tambola na mokili. Pour na ça sérieux. Combien de personnes dans la génération nanga, dans l'âge nanga, dans le leki nanga, mais dans la 10 ex. Mais nga vie nanga na 4 ex te. Ce qui est belé mam sous 3 pour na yebi ko tambola. Est-ce que mama Sinta tinda ki? Mama Sinta tinda ki bi no boza na ba ex e belé pour boyo que les jalousie pour lelo libala e boya nzoto, libala e boya nzoto. À sa fille de chance. À sa fille de chance. Nata oyo nyoso mama Salina Kofi Olomide. Webi eloko oyo mama li azo regretter makasi. Tia tinda batu ba manquer mama Sina Kofi Olomide ba respect. Eloko azo regretter makasi. Eza bon mengo oyo mama si akomi nango.
au monde ba bien nyoso tolongola nan ya Kofi ba bien nyoso o Kofi asombela mama si oyo asali pona mama si so c'est l'équivalence nango ba 20 millions ba bien nyoso mama si anango nyoso so sanisi ba bien Kinshasa ndako ya États-Unis ba sombela ye nda immeuble o ya la défense ba mapangu o ya Kinshasa wana na parlo pas mituka ya luxe o mama si asanango Kofi auto bakisa sous Rolls mususu akomi na 2 Rolls moko ya ye moko ya mama si permis à mama si auto bima mois passé azu permis na poto soko sangisi bo mengo nyoso mama si et osa la 20 millions parce que mama Lia a calculé bo mengo wana nyoso abiye na rataki problème ça n'est ça dans coup li kamte so ningité so TTT nde a intoxiqué mwana na ye mwana kotina je ya mama mwana kotina je ya mama moni hey tozala ki pressé basimi mutu tant basimi mutu trop tard déjà mama si azala kawana lisolo na obete la bino oyo muta betelinga yango et ça proche ya mama Lia problème est ça neza mama Lia zo regretter bon mengo oyo mama si akobi nango na tawa vana Kofi ndo moni ba moluka ba créer o mwana musala sindi o mwana musala ya Kofi me ya mama Lia te mwana musala ayaki mwana musala ya Kofi me ya mama Lia te po atikala ko nikela mama Lia sapatu te atikala ko lambela ete asokolela ye basanité bo bengele mwana musala ya nini tabata ben compréhension oyo compréhension moins mais mwana musala eza domestique au sana ndako na yoti mama Lia sala entreprise nini po azo sindi a engagé akoma mwana musala na ye boko saka bato baba insensé ba comprendre makambo te bato ba na discernement te mama si asala na ndako ya Kofi Olomide te mama si asala na entreprise ya Kofi et memi libala lelo comme chef d'entreprise Kofi Olomide aketi na ministère culture et art a changé comme kuna statut makambo so comme ya Kofi na sindi bakolo quartier la terre et c'est sengo et c'est sengo pona nini te bolingaki nini denesa lokumu papa tabulei babalaka ba mama mbila babota mwana mwasi ti lelo akoma grande fille bosalela ngo ba live te bongo ya sindi ekomela bino problème po bomona na bandako na bino soit abetela bino matolo bola sanga message ya sindi o abetela ba yana bino ba soit ba ndeko na bino matolo po asenga ba ombo ezate jalousie ngo ya nini jalousie ya nini pona mama si ba o nyoso ba futi wana nyoso mbongo po ba finga mama si ba côté la mama Lia ba côté la Didison bo kanti bo kenango emwa toza awa ba pesi bino mo ba miette et puis vous avez sa crédibilité na bino pona ba miette so ba pesi bino et ça participe mawa pourquoi mutu soka zui bon mengo ya mutu mususu e déranger bino mutu na mutu azana étoile na ye mutu na mutu na chance na ye nzamba za la roulage koto so mi tukezo leka a hotel msaba on pour na créer embouteillage te koto pe sous fo mi tukeleka pour na ordre kota ezata ya mama si ba mama godé ba leka wana ba mama Myriam Makoso ba leka wana mama Lia pe aleka wana mais ezasko temps par temps na temps où ezata ya mama si Kofi Olomide s'est décidé que akokufa na mama si Kofi Olomide merci Lidoshu Kofi Olomide a s'est décidé atiki la bomengo na yinoso mama si problème de yangwana
Bandaka la mama lia otinda batubaki no soba valise te. Tango yoki kaka Koffi Olomide asembeli mama sinda kuna la défense. Moteme peli moto ta. Moteme peli mota. Otalo bingai oyo. Koffi Olomide ayembelanga banzembo. Ngai oyo. Koffi alobalanga mama tikala na balcon minu pembe. Na zonda kwatana la défense te. Oh là là, avertissement. Ba blocking a live. Bon tapoter live. Avertissement parce que nous avons bloqué les live. Bon bandit. Bon coca vérité te. Voilà qui vous coca vérité te. Batina avertissement pour katanga live. Allô, bonsoir. Avertissement batini pour tenter bakatanga live. Bazo tenter live bakatanga live. Biso tolo bana biso ka vérité awa. Ah to solo baga vérité. Tata Mosabana. Julia de Moké, Tata Mosabana. Atayo moko. Noko. Atayo balo avertissement pour bakata live. Bako katiba na mama siba chanani. Bo tapoter live s'il vous plaît. Balongo la mama siba chanani noko abana na ngai. Yaya. Mbala liboso na mwana Congo mundela tuli. Mbala liboso. Mbala liboso. Noko abana. Eloko ezate. Tina kwani. Bata. Yaka seki bata kabila wa obala e. Na peta mama na biso amida. Na peta di solo. Mama amida réfléchir. Ndoko mamuzo le kabu. Malamu na bengsa ye. Po. Emsu mutakozwa ye. Mutazuye. Asasiye. Apese lote. Noko bana. Ye. Aozaka amoso wakosa leka. Wae mopao. Mopao pena wala kuseke. Ye ae bana wado. Tuu. Kou batero do. Batero wado bimane wano bete. Mopao. Wano bete masolo. Mamundele. Luka mobali yaya. Si yo otina waba finga mama si. Popi tuto wano finga ona pete. Luka mobali mama. Luka mobali yaya luka mobali. Ibale kufa. Eloko eza sute. Kele luka mobali. Yo to sisa yo tina suka. To nyato mambeta. Loko za puso to nyato mambeta. To nyato mambeta. Biso jete. Biso to ana monde anko. To tiko te. To tika yo te en tout cas. Nene a message no to yo kakina biso. Ke eto touche bato ba te. To ka na biso. Me biso ma mundele. To ko tika ete. To wano continue ka tina suka. Moi c'est bon lambate. On ne s'attendre à nini. Moi c'est bon lambate. On ne s'attendre à nini. Mais non. Mamundele. Sukula gata na pokwa volala. Bata kabila pese rapport na oming babi non. Wano sukote na pokwa. Ya pese rapport babimina yo batiki yo. Yo okomaka mosa kosa leka. Nebi no mbolo baka. Mobala chona ndako. Azate. Mobala amelso wa champagne azali. Mais oko chona ndako. En tout cas, azana été. Tinda mututu au finga mama si. Mama setikali. Sindi le cœur Olomide. Atikali bongo noko nanga no bakali. Mama setikali sindi le cœur Olomide. Do yo no kozale tula mama na kozwa yo no lokota yo. Moi si ma be. Moi si ma be. Nana yebi yo te mama. O kabona mbana bana na ye.
mobala kuma à part na bana na yeli corona yo moi si mabe oliba seme ki to lingi bana yo kenda ba marif ba kuma ko renier ba kuma ko renier ba mili ba kuma ko renier bana yo kenda zo mobali na ote mama zo mobali to tala yo mama zo mobali okende kuna pa bata kabila kuna yo kaseki nde osusa kofi mutu kofi taiba ki wana batu na ye ba ko beta makambo pa ba ye beta oui passe bakali ndoka batu omoni tonga lingi bata kabila wana tonga kene na fete ya mama mida 50 ans tala mama mida lekele na mayele ake na fete ya 50 ans wana bata kabila ba ye ba bimi na ye oui bata kabila ya ntwari bata ki bata vie na biso ba bimi na ye ba bi tokene wana buka lelo lamba lelo la buka pondu lelo lamba lelo tuta ni buka lamba lelo tina kwani loko ezate ozomo loko ezate mama mundele mama mida kenda toka makambo te mama mida kenda tozala na kimia yo ya yo nini na kati mama ataza mwana musala na oki batu musu balobini nikyo ndenge eza wana soki ozaki pena papa mala mukolu kana emission te non to mona batu musu balega na emission baloba te baloba pona bana na bango pesi bakali poka bomani mutu na yana ye ngana popular yana aw et puis Dieu la pona bakisana no moi si oazaki moi ça Kofi pena boy nana on dimanche zoe batu no so na kinchasa na Kofi ayimba bango bwaka bango balingina bango problem na Kofi ya bako zoe te mama na sile zawana noko bana tunanga nini taka kele na mama mida bengi siabiyaka po mama bila yoka mawa nde makambo ezokende boye tika na zoe tika kaka na pesa epasse mama mida yokela ki mawa po atula te mama mida kosa 50 ans anniversaire mama mida mama mida zuya pesa epasse mama na ngai bakali na biso nzoka de muto mabe muta liboso kofero mla bwaka libanga na vile ya ye wana de muta pakende ka ameka pratique ka muta na ka kabi solo solo nini kasi umuntu ngoma muso solo nini solo muta na kima umuni kande yesu noko bana ndenge jana alia taso sava mama na ebiso ke ya kaseki muto malunge ayele ntone muta eka doda kende mama muta ko doda zali muta ko doda zali muta ko chona ndakwa zate mama lia muta ko chona ndakwa zate mama nanga muta ko doda zali muninga sasa classe en retard te bazonge la cour classe attend à 50 ans autant na batuntu akata classe na azoka diplôme tant musale matière bifona zonge la classe emso pona poste mo boy ndem minu pe fa ka zonge la classe ça droit pona ko sécuriser ba bien tata pour votre information on a sali droit est-ce que classe en retard faut poser ba bête faut tanga mingi te le roi moi na bino didi poso otanga yimingi bonga ba ke na ba G1 to na ba mam oza G1 otanga na tantine mo ya 40 ans ndemi ya mino nge ko malwa na me salamate banda motile banda boli ko comme ça ko na me zala tende tsandeni this is nanyo bosa lokuta ngana yaka na mensonge te ngana yaka na makambo solo hérité ya na beta musique lido biso timi mama si ngana kwa mino nene ya olomide bwana lo ba mino te mino a gagné bino déjà bwana sikate maman so boloba ki ya lokuta mino moi mino te za moi makam grâce à mino ndele lo ba musicien bazwa valeur na République démocratique du Congo pour faire ki Kofi a conquérir motema ya koka ba mino pour Kofi que aussi sa classe yo moi no ba bote avec beaucoup de sacrifices bongo bona so ni te to bona ba mino bona so ni te bi ba mino ndeti mini bon mami ndeti nini bino baka mabalo kuta boya mabalo kuta
toko vandawa ba preve ko biba bo bimisi makangwa ya Cindy to bimisi makangwa lia kana muziki. À part maman Minou au Kofia des vierges, les restes d'Abaïbé mi bali. Les restes d'Abaïbé, à part maman Marianne, au Kofia des vierges. Les restes de maman Godia Bima musicien, mais les restes de Bassima pour la musicien. Donc, normal pas toi qui est normal. Quand maman Marianne de Kofia, bon c'est qu'elle en colo. Toko tanga va passer bino makambo salitawa. To esika na plateau d'or ngo Kofi a chaki bino toko kita. Na plateau ngo Kofi a ko sabi so ake o avocat o docteur o ingénieur. Pourquoi vous savez ça dans l'école primaire? Pourquoi ça c'est pas diplôme na bino bo toko kiti na l'école na bino tanga. Cindy atanga na Inas Ina. Cindy les cœurs olomide. Cindy les cœurs olomide. Nganene olomide. Ndето bo tota bromteo. Cindy ane musicana. Cindy musicana bino ndebo ela biso na impression. Docteur. Avocat de Mino. Mon père a la souciance à l'avocate de la vie. Même Mino a vu que ça va désirer à papa. Mino a vu que ça la poche à monter ma tata. Mino avec tata a la souci na libota mutu moko za l'avocate na ba basi. Mino moni ke ole papa za makiona. Na se datangira na tata. Mino tangiri ne tata. Atangiri tata. Nene olomide. Neto za 40-45. Awa, 40-45. To vanti penza a 6 mois makambo ya famille ya olomide. Lokwanga na pe na bokundo no moko ndambu to lia. Donde to abo to vanti. To vanti na famille olomide. Kofi baza pour mtena Cindy bobo enate pour Kofi te mutatinda ki soi-disant moi si na ye moko boye. Mobali pendant 10 ans akenda apotote o yo yaka 10 mois na 10 ans ya 10 mois pas o yaka na mois de juillet 1 mois. Kofi te mutatinda ki. Kofi te ma pata za ke ngubu chelia Noël. Bio ba akekuna ko se ko sa ba exaucer des voix ba exaucer ba tika la ba ki wa mon États-Unis. De ce qui ba kula Noël etika 3 qui ba pour man pata États-Unis ku musika des jours likolo mais man pata yo anaka ya koti su zamba misili ye mokala man pata ye mozo lamba biba alamba kutilo bibakulu Noël bibakulu Nalika boye, na chelinga, basim Cindy to bakofifi. Nalika boye, bakado. Et ça la kena na débordé na ngana bossa na so bakado zo ya no bossa na. Bon tapoter. Donc yo sunula mobile nem kamba kenda poto te do Cindy. Nda fakaza aza garde di corps ya mobile na après yo so ko mambo esili yo zongeli mobile
si wana bana bakongo akala bana bakongo lelo babanda Kinshasa bafongo ya miso bakoma kala kwa biso nyonso bangala c'est la quinoise makamana ya kimukudo yo kenda Cindy mon père le ka diarrhée Cindy mon père a un stress n'engo ke poto te fa ka kota vertiache yo elo kata ba syndrome ya yo moko poni c'est autre chose yo moko zo me ka ngala nzoto ngala versas Cindy mudai aleki na ba stress wana Sylvie Modé, bonjour ma Sylvie. Cindy, vous avez écrit la stress, on a écrit, mon pas au stress, non, qui est pour tes dossiers, on va communiquer des lignes. Bah, avocat, bah, le béni, Cindy n'est qu'à papa, ça va aller. Papa, Anthony, on a aussi mes canaux bandi. Anthony, donc Cindy a ça dit, on va aller après pour yo, pour na entre Cindy, na bino aussi la Sonia, bah, ça m'a balo, bozo ma ba na bino mo na valeur te. Bosi la Sony. Atanga la place à Cindy. Depuis, Cindy a tiré aux abois inoté. Collègue à mobile non, ça la kuka ba featuring. Cindy boy non ndeni. Moi à mototé. Nabie, surtout bien comme ça. Bana ba 10e bureau le kwa nga o. Bo tu peux commenter, bo na Sony de. Ba wa bele boza bana ba 5e bureau, bana ba 8e bureau, bana ba 2e bureau. Oui, bon na sonité. Au moins moi na Valé bana de Baka forme. Moi je l'appelle Pizza. Azana souci bilamba. Boni. Azana souci bilamba. Oh, la ti baka forme. Baka forme, muto azanga démarche, mobile azanga sens. Azanga démarche, ya boni boyeko. Oh leader. Mwana ya kuku dendo. Ya ba yaka roboma classe na Congo. Makambi yango to mona ba résultat classe na Congo eku. Azana souci rolata. Ya. Mana ebisi kaka mama Christina. Mama Christina mama Lili. Soke za ki kofinda zotambola na sima kena ya. Faire poster Mama. Yo ba même banga na papa là. Faire poster que nous yoga. Internet ninga ko pasuka te. Temporel, gold temporel. Faire poster que nous yoga album akwada. Mwana na biso mwana fere mwana malamu. Kasa ko ya mutufere mtaepsa ka sala ngote. Abi fere mutaka sala album wana ba remixer yango. Papa Hervé mutalobaki yango Boka ngaba bino mibale. Fere gola. Fere papa na ye. Nzambe suka na dio. Fere ko yinda ba Ba misusu wana miteme ko pasuka penza. Mama la Javel. Ba la Javel. Ba kufa. Bila lokwa bobo mai mo pa ote esili bonsoir. Bonsoir. Bobo maman pas ote 119 diabolos. Marc SP et Grégor. Marc SP et Grégor. Maman espérance comme il y a Grégor. La Cindy Love et Grégor. Ngape na oya na ngapa mama sia me mangana makolo. Naza koko na bino. Cindy Love et Grégor. Grégor. Ya mama. Yango lebuka mama si. Yoki kuna. Mama si mama Christine. Ngana za ya. Toxico girl. Alobi ke abota yengana le bukabuye. Mais ce que wanga le sous. Mais aboye yango ba batili ko ta changer maloba pona ne. Kaka la minute a changé sous maloba. Kasi po ke bato ba lingi vraiment. Mais bato ya loba ke za mama wana matile kuna na live na yaso loba tena loba ki bongo to zo lo kuta. Oh, le bagi papa de moi, si là on va là papa na ye, oh dans le bagi bongo te, mais à ça moi, mais vraiment abangi, wana toko wana, abangi, boyoka, aza toko elle avait dit que non, si nous on faisait minus les tous par Kofi. Ah, après oui, abangi kaka, biloko spirituel, avance la émission. A épité que ba page basi ba kati.
bakati ma fille Cindy. Tu sais tozana kini te a mama Denise azate. Oh. Nalobi azoloba ya solo. Fatika mbangi. Azoloba ya solo. Azoloba ya solo. Problème eza wana azobanga nde. Batindi ya vrai. Oh. Batindi ya vrai. Le bukabu yango. Likambo ya kolala wana. Oh, nalobi likambo balwa ke comme les moi ya braza alobaki nini alobaki ke je na biso abana ko lala na diditi dokuta n'est-ce pas je na biso apporter que plainte parce que kamba alobaki ki afela tobeta kuma mwana te po ye moko a changer maloba wana te tika ko te tali biso te mama wana te ba karma na bango batuna yake makama mama kongo tout monde a répondre ni nango esilaka te donc bango moko baozonga na nzela batango na mabe bakutoka mabe te kofi batu bakomo azana mabe na ye mais quand même il est sincère ayaka pe ko assumer bakoko na ye lelo vie akati makambu tout akati makambu tout okanga onini ese sili otika ina mwasi na ye ba continuer chemin na bango Wamba. La live on est bozo sala biso ko promotion pour le 19 juillet. Akangi actuellement na bango. Zia lobi féliciter mwasi na ye. Mais ce ka si lauka azuba mutu esali ya ye awana mitali e po via oyo kotele te. Atangi pe komona ete oyo kotele pete. Alobi ka mwana na ngai mais sans pourtant prononcer son nom. Atangi ne komote. Atangi kombo na ye. Et puis alobi libanga ngo bino bo lo baba longo liwana. Et puis ngala na yemba wana na kata contexte. Est-ce que mwana ya o ya tango ngana boka ka libanga wana. Na o ya komi lelo est-ce que za moto moko? Merci. Absolument bien. A komi différente. Voilà. C'est logique. Toi, Mikolo, tu comprendre que le papa est déçu. Mais il ne peut pas venir dire à la télé que ma fille là m'a déçu. Buena. Alors bien, on a dingue à non, il ne peut pas. Respect. Il a usé d'une sagesse. Il a usé d'une fine sagesse. Hein. Sagesse, oui. Il a usé d'une fine sagesse et puis bon. Pour ceux qui comprennent, moi, tu avais déjà dit ça ici, que j'avais déjà compris depuis longtemps. J'ai déjà compris ça depuis longtemps, papa. Donc, il ne peut pas venir en grand monsieur, en grand homme. Et puis pour la première fois, j'ai vu même la dame là, Bijou, qui pose tout le temps là. A tes photos, elle dit, na papa, n'a dit, moi, désolé, là, on a bien comprendre. Bah, ok, mais ça, je ne suis pas que papa a senti déjà moi, noyo. Et puis le mot de la fin là. Ce qu'il avait dit à la fin quand il a dit que papa rotikalaka papa parents baba nzambe na biso assez quel que soit problème au cause de na papa na tu peux pas venir le lyncher en public. Ouais, dans les réseaux sociaux. C'est en privé que ça se passe. Il a récupéré les mêmes expressions que nous utilisons ici, non? C'est en privé, tu vas parler avec ton père, pas dans les réseaux sociaux, la place publique, tu viens lâcher ton père. Et puis, les amis qui t'encouragent dans cette voie ne sont pas des bons amis. Parce que un bon ami, c'est celui qui ne laisse pas son ami faire couler les larmes de quelqu'un. C'était toi ou bien Tazibi au Boloba qui basali featuring na Ivoirien no nani. Asa Blondie, a coaché était beau parce que via solo li lelo hein. C'est pas un featuring yaya toza mikolo ko lobi abotama ngala lobaki boya tango awuti featuring suivez bien les mouvements tango awuti featuring na Alpha Blondie. Maman, si 1 million d'abonnés sur TikTok, thank you. À cause de l'émission, à cette émission, la première, quand on lui pose la question sur sa fille, il dit oh, il y a même à Bercy, oh, ou bien, oh, il y a un jour, oh, yo. C'est déjà moi, ça m'avait déjà tiqué, je suis resté dans ma chambre pour comprendre. J'étais en train de réfléchir. Et quand la chanson est sortie, la Longolier, qu'on fait expliquer aujourd'hui le contexte dans lequel nous trouvons, je n'ai plus le courage de mettre le nom de ma fille dans ma chanson. C'est ce que il a tout expliqué. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Puis ma casse quoi parce que
souvent il y a kaka à solo dit vraiment bien là vraiment bravo Kofi à Talisi vraiment émission on a c'est peli kitoko même à Koso même à Koso quand même à Koso a demandé pardon à Kofi outil live ça c'est bien oui à Koso a demandé pardon à Kofi dit papa vraiment tiens na c'est à moi na yo moi na aussi à bénir ma toi papa côté papa je ne peux pas quelle cette personne qui va accepter moi na papa na yote oui tiens à l'école la fingaye a manqué respect moi na déjà perdu il est déjà perdu ça dit moi na blessé papa na dans son âme comme on dit ndenge tozala rabouye ennemi nanga ennemi mwana nanga poto za libota yo mwana ennemi ya papa na yo komisi camarade za mabe mais viens le binga soki na yini mo jamais na ko kendo traîner na mwana yi parce que kana vraiment bali ça bango kuna faut ça la bali na za vrai noko bon omoni nani garçon na mususu wana fande kota matope wana asa déjà émission mo boya critiquer moi vie na makambuka ya Didi parce que be aluba ki akola sans papa boy mais era okabi ya soba comment on soki yolo concept quand Kofi parler ozomona azaki touché quoi comprendre ba tout bazana ba comprendre comment que ba comprendre belé que ba tu va comprendre penza que Didi asala mabe ko azali ko bouger mutu ya solo na bino ke mwana azana babinemi na bolingi asani Mombele pas kutani na éléphant hein Mombele na ba question ya on dirait ya ça vraiment on parle de ça se fait pas au comité kuna donc on retourne nga pete ngana mwasi na nga tuzaka ba rapport combien de fois na semaine c'est indécent tala bata ba page asuni ki na question ana kwa mwasi na kisita question na apoza kango mabe mais ngaka talisa ba rumeur réseau les canaux réseaux sociaux est-ce que vous en avez moins fait d'aloba bien aloba qui ont démarré au chaise colonie fallait bataka yona mama si vous attendez et ça une façon moi il pouvait dire ça parce que via qui kolongo la polémique nyonso donc fallait y a peka na question wana mais il fallait qu'il dise ceci par rapport aux rumeurs non des gens qui insultent ta femme qui citent qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça voilà moi poser sa question à kenango à kenango ne mabe Mino boyebi bat na sa mangala te bazui ka chance okoma ba chronique parce que quelque part il y a qui na la des qui ba sur les réseaux sociaux yango ngane na reposer ba question mais aibi ko former phrase té pour nga question des aki bien mais il savait pas former la phrase même tango ndenga atuli ya mwana babia o mwana wana sala yo nini yo ko sunga ete bon c'est pas moi d'aller le chercher maman na ya comme mobile ya poto maman na vie parce que ata yo moko même si ça na projet mais oui maman na ucho do même ça changer baloba tu peux même pas avoir le courage qui va accepter ça même famille à quoi on peut plus l'aider ata mwana wana de malchance ne ana mama toxique vine ko mama poto sa mère Mama baby si bana yo ya koloma tango ba mati le kuna ko mo changer maloba oh yo zalo kutana loba ki nango bongo te oh te ya vraiment ya il faut azobanga angona lobi pote za asa melaki agena poto awa ya choisi matata na mama Denise bazalaka te soki ba koler plante na meli yango te au melango bien o koler plante awa na bokanda ozoluka zela na zela wana na mito te azela na lobi Willy Musheni akenda wapi na yoka ke suna musu bango wana baolia baofula. Mais il était là dans Azagi l'anniversaire à Mamassi, hein. Oui, l'anniversaire à Mamassi à Yalaki, mais depuis Azana, il va batapier. Na moyen la vidéo, moi on a Jaël.
kala mingi ta. Ouais, ça ba petit na bang, ba petit na épée. Kofi s'en fout hein. Muta na relation na Kofi na relation na on s'en fout. On s'en fout. Ah ouais. Parce qu'à l'anniversaire à Mamassi à Podagi ba oyaye. Donc il était parmi eux. Donc voilà. Oh oui, il était là. Il était là. Là pour nangai, ozaka na bitu bato kanisa te to longi. Ti concert na biso ko silande to gagner. Cindy Love to continue toujours comme maintenant ba live Dazibi biso nation hein nego soit dit bitumba nan egosila te Bron bitumba egosila te ego continue nango kaka na live oh mama zita to ke onali na live ya esilaka okutu bitumba te nalobi mwana wana sila uka eyenga yoka bi alobe sila uka aza mwana lebuka buya pardon naloba mo mukeka papa la omoni bato ebele baza bato ebele bakozala bayebi Kofi te bato ebele bakozala pe balanda Kofi na musika manike ndenge aza na eloko olobela bato na quartier latin te manike lelo soki azwa monopole oyo oloba ta mwa moke ya makambo ya quartier latin mpo babi abetaka na quartier latin mais manike ndenge aza na concert nini oyo babi aza na podium oyemba na quartier latin manike azala na kati pourkoi koya kokosa makambo abongo koya kopotela motu buzoba lebuka buya pe ya son ame lebuka buya aza papa ya bien moi ça salite non na mona te manike kanisa ntango ye ayaka koloba na ayaka koloba pasi ayaka koloba bamassonge manike babi balia fufu te to babeta scrab na Kofi te azalaki travailler ya Kofi abandaki kovanda na musika kuna asala mpe miziki mpe ebele te babi yaka na nzembo moko ya carrière na ye amen na bavocal na baclip ebele mpe babi abima na ye te babi elingi aza na mwa carrière ya babi lokola manike aza te manike azalaki na mobali omela babi bauti poto bauti obeta Olympia aye na BMW basimbisa BMW na nganda ya komela manike mpe na bolandaka ye omoni manike ndenge aza bo ntango oyo oloba na bato yaka explike bato latine nga osala neti ondire balia fufu na Kofi baza na Kofi manike c'est une menteuse bozwaka jipe wana lataki ntango ayaki na hiver manike yango moni zielela lobi nini totika mpe moko boye totikaka teke no lokute vana na bweni il faut tolobaka jipe wana lataki akopota lebu buzoba te lebu azalaki peti ya vie akopote buzoba te parce que lebu kabu aza ya kokufa akotémoigner aza te ça pas de sens nani eyenga ngana yebelanga lisolo aza lokuta parce que bamonike lebuka buya azate baputi yango parce que babandango chez binda basi babando nani koloba binda basi ata pesa lobi bongo banani yango ba osambo ali na mwana ça pas de sens papa non moni papa na babilo mususu moni balokuta moko boye to ba oloba batumsu baza fragile et une dame lelo amati nazaki na live amati mameyenga toyoka na mama pardon totika makambo wana ya moto akufa na totika ko biso za la team biso nde toza awa batiaka biso ka donc so tozoloba bazomona bayeloko tozosebisa makambo wana manike so tolobaki yango deja donc esi esilaki nango te nga nazoyisa papa la nazolakisa mwasi moko boye amataki lo na live mama Sylvie eza likambo kito toniata wana te makambo ebele azoyeba te abi te nga nayebi ke bango baza na mbongo bauti kosombasomba bandaku bafutaka bango $40,000 bafutaka mwana wana ngabi o mama yango iwuti planète nini 40,000 on bafuta ozomona bazotambola bato mosusu basala baémission balokuta bato mosusu bazoloba eza na bato mosusu baza mpe fragile bayebi na bango te bazoaccepte makambo wana obike mwa mosi wana mpona oconvaincre ezalaki facile te yango topesa yango gaz bamosusu mpe bayobi te bayoka mpe te ezalaka bonmasivi il faut kolobaka vérité ti azolela makambo koloba vérité il faut tolobaka véritécommunauté eza faible communauté eza na mitu masivi lokute eza mingi masivi oyebi ke yo ndenge oza wana baloba nga nakutani na mwasi moko na live amataka mpe balive babwane bayebi tomatane mpe na live mama wana azoloba bi masivi wana libanga ezopesa vertige modele afingi
fingi maman ana ma Sylvie. Toi tu le sais pas. Ozomona ma Sylvie. Certification à ma Sylvie au baroboma et panango. Ozomona. Si vous avez un bâton sous aïe azota la live le même bateau bazaki na live wana kuna place sous wana le même bateau ba epé pas Magali lo mama. C'est toujours le même personne. Yango bango pe bango tozana bango na kata live o. Ezaka toujours la même personne. Oh bateau bazoko se déchaîner na mama c'est bateau ba sundola bango na mabala bazo ba déception. Babota na mibala bateau. Ma Sylvie kita ma Christine. Ok, merci. On est fatigué, botika Kofi tranquille, botika Mama si tranquille. C'est lui qui parle à chaque pleure sa place, balobango. Yenga, ata batiki moto kolonzoto alobi na ye mwasi nanga apesi alobi na moi sinanga za de femme au foyer te asala ka contribuyaka moi sinanga ta message moi sinanga za de femme au foyer te asala ka contribuyaka papa ça message au moni vie lelo ayakiko ayaki mutamutazi eteni na waze kwa zui aye ta dikubia si aye kasi en tout cas yenga makamo ngana yako loba na loba ina live na abi aye nyweke mko suso yaki nyweke zongi escroquer biso opi yango ko fe ko lobati escroquer biso featuring a opi chaque jour na loba ngona ba live ngabita to mko soso ndoki munene escroquer biso featuring a opi ko fi abongi seliye na banzembo nyonso ya yemba na album na yeba album na salaka eza na nzembo ayemba mwa malamu koleka na opilité na lo mama chaque jour moyibi muko asoso mbala moyibi yo bino musique na ndenge vieux rakondoba makama mwasi na ye bato ba comprendre bien te ya lobi ke ya zana kindumba te ana mwasi ka moko ya bala na aka na mwasi ne ka moko ya bala jama zala na de waze kwa soka ya soka ende to finga ya kolapa na makolo ana démarche ana aloko mtakota mayanzila zaka mwa mke aya oyoka to manke penda response to yoka ya kaka alobe ya jama zala ya bato ba comprendre oui baba la makoma yanziona zala ngwa ya kaka omona libala ngo kufa nango kala libala ngo kufa nango kala parce que lobi na tika jamais dans la base mibale alobi atikala kozala basi mbale te bato ba comprendre ye te oh non mais yo alaka na mama ali atango yo yebaka sindi alobi non nga na vanda 15 ans na ndako nga moko 15 ans na alaka nga moko na ndako et ba famille basala tout pour que mama bana yaka libala akende ke kotala kaka aboya. Ce que ça veut tout simplement dire que vieux a dépassé Cindy nae azalaka na mwasi moko wana misusu wana considérera nae bango le kwa basi nae avait c'est afrika nae pa mama sinae yango wana pe mama formalité yaka formalité mama bana mais na c'est vraiment sinae ki kama mama ayiko répondre bato balobaka mama si aboma libala zwa libala yango alobi que nasala 15 ans nazalaka na ndumba te naka na mwasi moko voilà mwasi moko abakisi alobi ntango ya abakisi c'est pour ainsi dire c'est soki ye andimaka koyaka peut-être na sonso na yako lobaki nazalaki na basi mibale mais à l'instant oyo balobaki na ye c'est en fait décision ezwamaka wana l'instant oyo balobaki na ye kende na kini bongo ya kotala bana lokola aboyaka libala mpe kufaka wana itika ba koma na ba formalité d'usage ya mwasi nanga be ibala nango soki totali bien ekufa nango kala ekufa kala en réalité ba vanda na bango pe penza vie de couple boité parce que mobala ni na kini ya na ye na poto ti makaba ba danseuse ezo eyiko ya ka mobala kangama na ye na kisasa libala ya ba séquence ya ba vacances comme ba danser complot yepe mama na za kati complicité na yepa za kati ye mama na ndoki wana botox yepa na kati ça dit elle lobela kolo na ndinga kolo via linga faire comprendre que seul moi sur ya vandine pendant longtemps ici ka moko ya kasindi moi sur ayebi bien oye pa yebi bien les restes wana ya rina onka biloko accessoire
moto oyo andimi na passé, au moment où tu traverses une période de turbulence, qu'elle accepte d'être de côté pour t'accompagner. Attends, tozan nengene. Moto andimi. Akoka pe ko loba na tete la ndenge za boyenga na zomo na nga venir na nga wate. Mais elle a accepté, il a trouvé que ce moto, mon balio azo zanga un épaule la routière moto, a PC épaule na ya tia moto. Ameme bisika linya bemate, ameme tina kamba, bazongi après. Il faut être sujet à l'ingaga. Choix exalté. Yes, c'est ça. Alors moi na bato akora ko loba ne pembe non, il y en a marre. Vie comme boye nazo ko kalanga te na kei, mais elle était là, elle a supporté. On a passé ça ensemble. Azo dit ka maboko ne ko lambelanga na lia. Ko longolanga ba stress apaisenga. Et mon père voyait tout ça. Ndenge na ko benga la ba téléphone de tout ba to ya ba mbongo na poto. Wana ya go lebela bato. Oh papa na yo akosagi. Attends, tu es malade la dame là, tu connais tu as. Franchement. Kinwana mona ya usala analyse azolo non c'est qu'à confort peut-être papa na lobaki na une jeune journaliste à cause de la paix koko akofia mwana akofite papa na ya lobaki na ebongo te peut-être à lobaki ma loba pona mama si a pona nule bato te bazo ba réponse wangwa là usala ba analyse bidon là. Allo bandeko nalobi pona manike ye azalaka na habitude ya kopikola ebembe ya moba ya tata ya bana na ye koloba mabeso yango babetaka yango fimbu babimisaka yango na kunda bazongisi yango na kunda babimisi yango na kunda bazongisi yango na kunda mais wana eza lolenge oyo ya bango na bakisi njora basalaka mais en tout cas oyo eza sur Lebu Kabuya. En tout cas, aza famille ya Lebu te, azaki camarade moninga ya lisano ya Lebu te, abima na nzela ya Lebu, ayebi Lebu te, azaki komona ye, oui, mais Lebu Kabuya aki moninga na ye te. Abima na nzela wana, abeta masolo na ye, na masano na bango ndenge ba mesana, ya batu wa nzala, po bazwa na ngombongo, balia na ngombongo bakene malewa balia nini bilia na malewa en tout cas atika Lebu na bosoto na ye wana oyo asalaka wana bana oyo ye amesanisa bango na lolengi wana azwaka bango akotisi bango na vi wana babeti masolo ndenge ya bango ye na kisi njora bamesene kobeta atikala jamais komona famille ya Lebu eleka ye kosala ba désastre bango basalaka donc makambo na bango basalaka na basango ka bango na lolengo ya bango basalelaka na atika Lebu libanda ya makambo wana franchement akolia mbongo akolela maya misu na ye ya lokuta alelaka te ya larme de crocodile na kombo ya Lebu. En tout cas pona Lebu manike tika et puis tika kende sa soki pardon ozana pose ya mbongo ya malolo oke koswena en tout cas na kombo ya Lebu te salango ka na kombo mesana kosala epi esimbelelaka yo tika Lebu libanda ya makambo manike nzela oya moselu yo lingi okokende okokokango te epi okokoka te na kombo ya Lebu epi ekosimba nango te donc banzala na yo oyo lingi osilisa wana na ba souci na yo okanisi kwa ko résoudre ba problème na kombo ya Lebu manike bima penza na kote oke wana bima zonga ka na kote na yo uta wana Lebu amo na centre ville manike tika buzoba wana zonga na bande donc respecter bande ndebolo bakuna donc vraiment respecter bande tika Lebu malembe elo na ngana insister na ngo penza yango na donc tika Lebu manike respecter bande pona quartier la terre wana ko kazate ke Lebu nani soki oyebi makambo ya Lebu okoyeba ngo ko leka nani jikapela te champion donc manike bima zonga na kote na yo ya bakisi njora batu baliaka biloko malewa ndenge bomesana Lebu amuninga na ote
yo momonika na babuzo bango na basalita ngo ndenge oza kobeta ngo o classe ka lebuka likolo donc tika zonga soko langwaki na minute okwite silio okomo zonga normal ozonga giga mela mwa ba ma ebele ozo comprendre makam na oloba manike zonga yo tika buzoba oyo lingi obanda manike na suki wana aziza amo ande kwa lebu ango lebu aza congolais ande kona biso nyonso lebu kabuya misapi ya pembe ande kwa nani te lebu ape ndeko na o mama lebu aza ndeko na biso nyonso aza ya na biso nyonso aza kuluto baleki ebele donc manike abima na kote wana ke kota depuis lebu akufa lebu anga uto kufa kala problème exacte aucho kufa kala te mais depuis lebu akende amona ninde kwa lebu ni ya lebu ne leka lebu ni mwana lebu aya abanda koluka ali ya mbongo azo mbongo atia lipa na manteka na kombo a lebu donc kende kosa makambo na bino kande bomesana kosalela ngo tika lebu libanda makambo wana lebu ayaka miziki po na nzala te non donc bima tika lebu mama fanda na yo ye wana moto to ayebi mama ngape na otako loba mokakawa makamba lebu kabuya akoti lebu kabuya muso ke de son vivant lebu kabuya manikana loba na ete mama na loba na lebu te na lobi boye na koloba boye menga na yako yoka o lebu wana soki akufi na mbula boni lebu auto kufa na ne passé lebu akufi na 2022 akufi na Canada oui akufi kala te lebu la batie sus mobali amakinga ndi wana ya lobi o papa di distance za lebu kabuya drogue na ye soki eleki na mutu alobaka ba mama ke ba kombo wana ba ya ko dimine biso awa matika to solo na biso po bango moko ko babala wana me boye ya go me mangambo ya o vra ngambo me soli solo a me mangambo makasi parce que famille a lebu des bazala ana Paris bana lebu bazala ka ba ni misat bazala ba famille a lebu azali bande ko lebu bazali ba toka ye kuna na ba jeep ne lebu kabuya za exactement na mona centre ville et puis lebu kabuya soki babia ya quartier latin kota quartier latin muta mema lebu kabuya na quartier latin c'est babia lebu kabuya muta mema babia na quartier latin abane ko ya et pas banjora on va dire no banda makambo sili sarate ya ko sili sa makambo bandia meme na nini na parce que je n'aura pas vana na limité na chez na pombe na chez ya atala soki pesa solo bazwa mwana bango pe to lembi be aza mwana na yete ya solo te papa lo mwana wana mobimba tata botika likambo oyo botika le kaptoza la ti toza la ti ala ko ngala lobika wana papa ladi oko loba te papa ladi o te papa ma to pesa papa ladi maloba papa ladi mobala mbinga mobala mbenje papa ladi mobale ngambe. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa Ladi. Olobi nini pona analyse à mopawa lelo? Ah oui, il y a maman na bom kitoko. Batutu va seper dans mi bakas. Batibili, ngapta leli ba réponse à vie en tout cas, à ça il a mo calme et posé. Oyoki mawate. Ya tout. Olobi? Oyoki mawate. Mawa kota bato mususu wana epola nge sengo po abeti biloko kitoko la vérité oyo nyonso ezalaki caché abimisi yango eloko na sepelika yango wana vema tuka na makambo ya lebu muta lebu alongwa quartier la te basi bato mususu bazanga eloko kosala lebu alongwa quartier la te libiso na abotami te nga na lali nakangi micro pardon bato oyo ngai ekomaka yango nde eswaka bato alongwa quartier la te didi abotami nano te bongo balongwa abotami nano te bakenda kosala akademia na bango didi abotami ntango ya banani oyo na Bercy Zénith ça va Zénith Bercy je crois ça vous sentez bien représenter
En tout cas, maman nique bazangi ndoki à côté les matins. Les bois on y a salade sont en télé. Bon. Alobi que ma botox on s'appelle c'est matière. Il y a le gars là mobile là, il y a un gars dans le terrain qui est mon mobile à battre. Pardon ça. Au moins bateau, quand tu as des autres de la famille bangwa. On a gâché des autres de famille. Mais et puis ndenga sa bongo ayebite ka bimisi mama na bango ngo bordel na kata ya dibala. Digo famille peso ki ko fuba ah c'est baraté. Il faut tout vendre de la mona ngaza ya bichote pour la moto lobby yé a ibimbo yebisi. Ya bichote ko tinda la mona. Pour insister ka bango batindi kala makambo. Ogindo kite. Soka bachaka mopa o ka motema. Eloko mabetango mateli ko na ko mo changer maloba. Le baki bongo te. Là pour la mona ki kana zo ba longo le mona bi o mutali boma pardon. Mato passe. Kasi ya zaka bongo. Tango afinga ki mama si. Après akenaki ko côté ya sango. Ko senga pardon non. Akio senga pardon na mama si. Allez azaka bongo. Après fingi les sous. Oui. Na sango oui. Na mama si, hein? Asenga ki pardon. Badande wana mama si ata monende na ko sexete. Mama si voilà. Mama si le caractère moko ya bien pour la lobaki yango ezana kombo mama si alingaka yo ka te foye bakamani ke zande kombo na mama si alingaka kutu yoka kombo na yo te alingaka na yo te baka makambo na yo te fi moko lobela kiti ata mokete alingaka yo ata mokete ata afuka meli atake pangusa yeso kini mama si atuka ko sexa ete nenga yo chanzo na zu moto boya mais fi wana lobaki na yeboyike fi wana lokuta lobine yo makambo zolo yebiki ko yindela yo aye susu na deuxième fois ko sala porter plainte achubi na ili susu kwa bato au moins koto vient occuper te mesko ne bato nde ba ko fundira kuna bato wana bango kuna on ba bete na château rouge et pas nani o soki garçon o ko non on ba betaye abingai azotaka be minoko makasi mais azozonga sima bazo filmer mwana balo asalaka afinga bato ana réseaux sociaux aini kosambwisa biso te na kampi panzi wana vraiment na mwana ke papa ngozofinga abokoli azali ayo te côté ça le bien c'est la vérité tika biso tika papa doka la vérité te papa non na solo basala la vérité ka soki la vérité ka c'est ça la biso bien moto finga abokola balanda manike moto alobi yango bakene landa manike osoki biso finga abokola yo biso banda ko loba moto ye nango manike balanda ye ke yebita bana osala kuna travailler kuna soki ano mona makambo na repete bana omina so no ga bato baloba matana bi yango mbo cha ndenge za mwana lebu utika papa bato abokola ki ayeba kita za mwana lebu vous comme ça bon sur la comme ça live né au moins 500 600 personnes ba Hollanda yi incervelé moko boy mais bato ba tonda ni kuna ba Hollanda yi ba bato bituka balanda yi mais ça veut dire que mokili ba bato ya bazanga cerveau ba que bato normal ya solo yo mona miso eteli bele ba cravate so ba utala e masivi franchement penda miso eteli miso de ezaka kutela so azoloba et puis amona comme nganga misise bimina kingo nganga na ba wala ba koti na ba wala mais Alice sérieux oyo mo pa wa sérieux oyo mo pa wa sale émission yo bo bangango le sérieux avec le quadre a fait cette émission là malo ya bimisi yango a bimisi na émission bo bangango l'attitude là bo banga attitude wana et ça na ba te beli ba ko regretter parce que vous avez trop joué oui faut faire très attention surtout quand il parlait de sa femme il était sérieux hein. Alors à un moment il y en a marre il est très sérieux là l'attitude qu'il a pris il est très sérieux trop à salabino nini Il kofinga
moyen de passe. Oye bina place mvula ebandelaka oyo go beta obini boye baka place mvula eutaka ulo makamba ndako bovandaka te mais boyebe pa mvula ekotaka omoni eloko moko via lobi abi ntango baye bazwa bavalise yoka mama na zaya mayela bi kokota kuna te babisano libanda parce obisi libanda bokomnabwakaki yango bia botwakala fa otiaka entre ndopa bavayeke stratégie moko po bayimbile na ndenge non wani mbongo bazwaki ti donc ndenge toza boye tokola activité ezali ya hippodrome donc matière tokozwa donc toluka matière tocréer matière moko na niveau ya baliloko wana donc mare ndenge eza boye donc benga kuna oya kozwa biloko na yo mais loba na motaka nokozwa kota la kati te basa nete babwaki yango tozwa matière wanda kopompe oui po video ya libanda ezali bango bafilmaki siko na ndenge ya libanda bakonsake babwaki biloko heureusement video ya kati etémoigné yango eseli puissance na bango esisi bango makasi balembo bibisango po déjà basindi love baliaki avance ngana lobe na bino gabo sérieux oyo mopawa yi kosala émission oyo okoyoka baretombe ebele ozaka gawa vie vraiment ayebisi bango tika bango fo bakota na lopango bazwi ata na kati te ka pembeni donc vedi akota na lopango abimisi akoti abimisi donc bino mo bimisi biloko na bino et puis mwasi na ye aza motia malamu mais oui alobi ngaku félicité mwasi na ngai ladiki ala omoni eloko alobi mpona mwasi na ngai lelo nakoma koseka na bana nanga manolo banani badiego tosololaka tokoma koseka donc avant je ne riais pas je ne causais pas avec mes enfants mais ye aye bon ils ont je l'appelle bana montoma kwa ngama parce que ngana na bana nga wana attends wana quel mwasi wana alobi yango alobi liboso est-ce que bino bomonaka makambo ndenge wana mais depuis mwasi na ngai ya ye moto atuna nga toye na kati ya voiture alobi atuna ngai atuna ngai yo me bana na oyo olobaka bana bwebwebwe me bamonaka bango te ndenge nini tala mwasi ndenge afungoli ye nzela alobi lelo depuis mwasi na ngai ya nakoma kovaa na bana na ngai nyonso koseka na bango bamanolo bakena ya alobi sinzi ale ennemi ya mwana na ngai ata moko te meme ata mwana oyo akosala lelo matata oyo aboyi nkombo totanga ko mwami ye azosala nga matata atangi na ye te alobi ka mwana oyo mwana lelo ana baproblème oyo sinzi alobelaka mabe na ye te ata mokolo moko soki baza na famille ya bato bazozaka ya bato ya mikono bamwana komi na problème papa ladinga nalobaki yango awa makambo oyo quadre aza lisusu kuna te meme tala ayikaka mpona apese bato mpona libanga wana naseke quadre aza lisusu kuna te asi bon eza non koto na sasi nayebi koto ke famille evandi babike papa na yo abokotanga ata kombo na yo medina aza papa azolakisa bato image mosusu me na kati na ye ana mpasi makambo oyo osala aza na pasi te mais papa na yo atourne pasi eyalaki nango asupporte si ayi koloba bazo kutu kokoka kobimisa kombo na ye te donc ezadi makambo ebele pasi te papa ladi eza susu pasi te zela yoka na idée tika naloba ana déception voilà la déception est déçue otika na ida baladi aloba nanu moko ntango toba moto aza na pasi donc mwana oyo yanga mwana na bonga na boti na komisi ye moto mwana na aya asambwisa ete mama listo kanga micro pardon makambo oyo aye kosala makambo asalaka papa moto mwana oyo odingi otombola ye na miso ya bato osala ya okosala osabota bana misusu mpo na ye mwana yo aya lelo aya kwa osambwisa yo akoma na babinemi na yo
Baba ndako doka epe. Doka yo. Ou ya kuba kosala. Papa, mutu ina osepia nango. Ata biweza motema libangango. Nana. Tukosana te. Isala. Monika papa la dio fond le micro caméra. Hey. Nani wana isusu? No nani susu. Parce que yo lobana. Abi ubaina za. Pasi wana. Ngaza na mwana jeune fille nanga. Jeune fille nanga ya mwasi. Etanga isangi luko mu, isangi luko mu na iso ki paso no gagi. Mais heureusement, aiko senga pardon, ba aiko se yo aussi papa de luko. Ça la passe. Vraiment. Asengi pardon papa limisanga ngabi. Siko mwana na senga ka pardon ta zonga ko to sima ta zo continue ko keneka liboso. Ni papa la dia o ki mawa. Makambo. On dirait o ki mawa. Mais oui, il a passé, il faut donc passer dans sa papa te. Ti mwana sala bloko wana yoga sito sepela. Ah papa ici le kinango. Voilà. Ça c'est un comportement mabe qui parape bandiko noté donc. Mais yemo siko na milito. Alo bata vanini. Alo bata parce que ba prise ezalite. Yoga se refandi se nyebo ka se zani. Kibomba na nande o. Papa la dio oyebi mwana oyebi famille na bango no. Même koko na ye wana soka aki koko moko amalunga. Kasi bavandisa mwana wana ndinga famille na ba noko na ye na ba koko ni bavandisa ye baloba na ye que il est temps yo que no osenga papa na obolimbisi. Même si ça on a publicité abenga ye na privé. Asenga papa ne pardon parce que et comme au lac ça que papa est très déçu. Maman mino tanga komela ki na privé. Abiko sa eloko tuza el miora papa. Tuza na problème benga papa. Oui, oui. Ah mon oncle a trahi maman na parce que soka ye papa na on va trahi maman na. Azasko perdu. Ya na kende maman na akola son tata hein. Maman na akola ne son tata yebi na ye Valère wana ya kikuza na papa te. Mais ye papa ne ye soki lelo aboye c'est grâce à son père. Il y a moi na papa. Ah oui. Papa ne azolo ba makambo. Na pasi na motema a même na courage au kongo moi na nga. Ape moi mukete 26 ans est-ce que papa masani. Nga kofia vivre na étant atikali na mama sini en paix. Ape moi na te ba o médecin libéré. Afta makambo amoni c'est tout. Nalobi ngakudu ko aza moto tout ça ba live tout no bilaki ko tout. Oui. Mono. Otika e bato mususu ba. Ye kota zazoka bazolo bilaka. Ba. Kubwa kisa. La tima. Ba kali kuna pa fongoli live ndenge ba suka. Ya longwa. Ba sukola boto kuna zo. Ba kali ya sala na e makama mwana na biso vraiment to cha point bar na mwana na pardon. Biso za wana to sala makama yosa mama sikoki. Et puis bango ba prépare kuna bango kaka. Tango bamoni ki tourne na pembeni ya. Ni mama si biso to lia na ye kaka. Bo moni posta mama cité. Ati photo ni akala na ya. Alobi ale ya patience. Encore pas comme si 1 million. Donc fêter 1 million ya banga le passé na ye Alexis Bangoko akoli petit. Alobi libale ya patience. Tika partia nzembo wana libale ya patience. Masi akobi l'espoir mobali na ye. Mon avis, c'est Siliga Gité. C'est Siliga Gité parce que moi, pardon. Bron, c'est là un capture go na chango na minati. Nabia, et bon Siliga Gité. Et bon Siliga Gité. Jessa Sikini. Oh, masala ki posto kuna mwana ki bilogo wana soge yenga. Sila uka. Abandako a reposta ke bilogo ba video so tika mwana ngo yenga pardon to tika papa yepo banga alikama mwana ngo boyeni na ngasa kana makama tala mo bobo yo ka so to lobi ke so lobi ngo to tika mwana to kana mama Sylvie mwana ngo a aimé ba vidéo tout et pas bazo finga mama si mwana wana zo tia ba like azo aimé
Ah, Kalulandi kwa nani tuka umbote. Nabi ya biso. Kalulandi kwa sika papa moyoki. Kalulandi kalelunu kalma mama stoloba. Ah, Sylvie alobeli biso kiko. Mama Sylvie, biso toza Zera, totikali na dem mona na pona concert, tokuva te pona koma mutu concert muneniza. Oh, kama ngaba yeli suna kama. Na lobby toza na concert ya munene, tokuva na te pona. Ba billets okende bien. Ezokende bien. Mais to La publicité zo salama. Papa. Compris? Donc ba o boza bizeti ya pampa. Na bibo. Sikoto biba biezo te mama to lobela bato ba musuba okate. Il faut tout baxa. Tu go to kaka kuma mwana ngo yeye. Non, que na tutika ye avana ne. Siko na minu na ye bota kuma na. Ya minu. Alors. Ya minu. Bon minu. Ya bale ganga film. Provoquer. Ah, mon pa o pa pété. Alobi minu ganga film. Wasingele baby na nko ya loba nako nko loba biso to kata live kala te tamuso ba sindi love ba fongola to ya loba aloba hippodrome awe loba hippodrome boso ba biye e koma hippodropo ya zana na promotion hippodrome koi comment on benga